Banamboka libota nankolo ba Mourenyo sa Congo Dialogue pe ba abonné au bazali na kata Congo Dialogue. Merci pe bienvenue na émission na bino Espace Dialogue. Na wabino ndeko Josué Bolowa l'international na direct ya Afrique du Sud. Kombo yebi banamboka matondo pe merci na ba attention bozali ko pesa biso ko pona programme oyo. Nga Josué Bolowa na cadre de la religion pona ko solama moke toujours dossier Mike Kalambai ezali toujours ko continuer. Bato bazali toujours na kati ya confusion bazoko yeba est-ce que ezali ya solo to ezali ya solo te mais le nazana pona ko beta lisolo ya Mike Kalambai te parce que personnellement Congo Dialogue tozana ba preuve mon côté où la kisi que Mike Kalambai ba divorcé na mwansi na ye Peniel yango eza sujet du jour te nde na sala ka ba réflexion sur les kaka ete ko la kisabino ete likambo bato bazali ko leka na ba mabala soki na nobalité mo ba réalité yango ezalité. Peut-être bala o leka nzela wana okoyeba te akotia commentaire oui ou non mingi bao bazali ba célibataire nde bali kotia ba commentaire sur les réalités libala ya Mike Kalambai pe Peniel tokolobela ngoma muke yambo ya biso tokoma na suka meloko meminga na kati ya petit écran maman Francine Gembe la grande dame de la Belgique coordinatrice la patronne ya site oyo ezali maloba oyo ndeko na biso papa na biso frère José Nzita oyo toyebi ya pambola ka biso pa continue choko pambola ba loyembo ce qui est écrit kanganga photo toyuti kolanda ete na ba mibu uti koleka eza ete ndeko na biso Mike Kalambai azwaki initiative ya kosala nzembo to loyembo to bengi na Congo Uni to Congo Bomoko. Loyembo wana esungaki pe pambola ki bato bokola na collaboration na régie plutôt na technique o esimba mi pa na ngamoko moka mwa extrême oke nzembo wana initiative ya malamu pe boule moko ya malamu o esangisaki bana mboka ya Congo pe zwaki lokola 50 musiciens chrétiens oyo basangana ki pona koyemba mboka maloba ya unité mais sala qui était tomona ki na kati ya 50 musiciens chrétiens na papa na biso ndeko na biso José Nzita yepe a participé qui d'ailleurs kutubolanda en collaboration na régie parole na yepe apesa ki vocal na yepe asalaki Ovana kisika monsi beto kala kintwani Emma bukawana esili ekomi moto na moto amema Nibanga na ye kona botonga Congo Boti kolanda bana mboka boza branché na Congo Dialogue tout.com maloba ya pe vocal ya papa José Nzita mais salami ete jour mokolo basala ki mo milulu pona kobimisa na bo pol na bo peto na polele o ezalaki sortie officielle ya nzembo wana Congo Uni ekolakisama ete ndeko na biso José Nzita azalaki te mama Ninel Nsenga pazo confirmer ga mitunaki pona nini frère José Nzita yaki na sortie officielle wana te Mudiangombe Santos pe azali ko mituna batunaki na frère Patrice menenge ba monani te tango balandi papa José Nzita na ndako na ye bandeko na biso aba site mususu basalaki interview José Nzita manifestaki mécontentement na ye alobi ete ndeko kutu Carlos de Bundes amituna ki pe pona nini José Nzita yaki te alors Jean-Jacques Kazadipa mituna ki pona nini José Nzita yaki te alobaki ete bapesaki invitation te olasuka ka koloba ete bapesaki invitation te ndeko na biso José Nzita akendaki mosika pona koloba ete bapesaki invitation te mais atiaki vocal na nzembo ya Congo Uni esalaki mwa mabe makasi akendaki même plus loin koloba ete soko tali na podium wana komuna kaka baluba na baluba nde bazalaki ebele propos wana esepelesaki libota na nzambe te elezaki même biso bato mosusu bato te konsomaka musique na bino tomonaki ezalaki ba propos moko tribalistique ba propos moko tribal yo loko za mose na nzambe yo zala kwa mwana nzambe ko tenir ba propos yango wana te alors bato bazwaki mwa ba message ba yebisaki papa José Nzita soki ya moyen ezali a retirer maloba na ye wana po eteza maloba moko ya tribalisme papa José Nzita akomi boye na nyonso na yokai kolela ya bato ba yeki ko comprendre te singela ki asala nini asenga bolimbisi nouvelle na ko mimela bino papa José Nzita lokola za mosali na nzambe apanzaka sango malamu ya te akabolingo encourage akabato akomaki lettre o nazali kotangela bino l'artiste José Nzita s'excuse auprès du frère Mike Kalambai pour des propos qu'il avait tenus au sujet de la chanson Congo Uni et du concert qui avait eu lieu pour ce titre. Il avait accusé le mari de Peniel d'avoir exclu certains artistes en appelant que ses frères Louba dans les concerts qu'il devrait livrer.
Congo Uni est la chanson enregistrée par plusieurs artistes chrétiens sous l'initiative du président Félix Tshisekedi. Le frère José Nzita déclare qu'il se sent mal depuis ces déclarations. Il invite les fidèles à réfléchir avant de poser certains actes, même s'ils pensent qu'ils ont raison. Pour lui, le frère José Nzita, il s'est éloigné de la voix du Seigneur et demande pardon à tous ceux qui se sont sentis lésés et au frère Mike Kalambay. Frère Mike Kalambay, je sais que tu étais vexé quand j'ai tenu ces propos. Peut-être que tu n'avais pas rien dit, mais au fond du cœur, tu étais lésé. Tu ne pouvais pas admettre que moi, ton frère, puisse tenir ce genre de propos. Peut-être que j'avais mal, mais je ne pouvais pas passer à la télé pour annoncer de tels propos. Waneza lettre, frère Nabiso José Nzita komeli de connexion Mike Kalambay pour na kosenga bolimbisi na ba propos. Na tangi lettre wana pe article wana na lobby ya solo ezali initiative ya malap komona ndeko José Nzita sali quand même acte ya komikitisa liboso eleki na ye kosenga bolimbisi na malobo alobaki eza acte ya malamu me bandeko na biso esenga na biso toyeba na basaya na nzambe ba umbu na nzambe eza na ba action mususu toza na besoin toyeba kango na ba réseaux sociaux te oza mosaya na nzambe wana za parenthèse nazo fungola voyage na yo ok na voyage volali na 5 étoiles toi na besoin toyeba yango te onga na benga kezali immaturité prophétique na immaturité pastorale ndeko mosaya na nzambe pona ni ba rando nyo soko mosilaka na télévision aussi problème na musicien moko boy to na pasteur moko boy to na église moko boy il faut ka kolega na réseaux sociaux au répondre ye au moins te que ça immaturité sociale eza immaturité pastorale nini baumbu na nzambe lelo yo eza parenthèse barando na bino bokomi ko silisa yango na ba réseaux sociaux eza malamu te eza immaturité prophétique pastorale pona nini bino ba sa na nzambe nyonso bozali ko sala il faut kaka bolekisaka yango na ba réseaux sociaux. OK, voyage na Miami olai na hôtel ya 5 étoiles il faut bato nyonso bayeba liboso piscine bato nyonso bayeba pona nini nako fungola parenthèse wana na sima tika na 6 lettre oyo ndeko na biso José Nzita akomeli frère na biso Mike Kalambay. Alors biboy, si tu te laisses léser, c'est que le Seigneur n'est pas apprécié. Je ne pouvais pas amener ça à la télé. J'ai mal fait. Mike Kalambay, là où tu es, pardonne-moi, je suis ton frère. S'excuse-t-il. Toujours dans la même vidéo postée sur la plateforme YouTube, le frère José Nzita promet de ne plus parler des personnes dans ses prochaines émissions. Il prend la décision de ne parler que du Seigneur pour l'honorer. Voilà, ça c'est la lettre Mokoloto ndeko na José Nzita komeli frère na biso Mike Kalambay. Ndeko MK bisika ozali na ebike ozole ki savale ya baka na wetali ndeko domaine ya libala na yo. Mais yo quand même mokanda oyo ndeko José Nzita akomeli yo en tant que frère, en tant que grand frère aussi et en tant qu'enfant de Dieu boye bandeni ya ko résoudre yango ondi mape bolimbisi na yo. Na ebike pona tango yo ezama pasoleka na ba media na makambo ezoleka na ndia libala na yo. Na ebike ça passe. Mais babali na noté baso comprendre les réalités te. Mais à solo moment ozole ki sandeko Mike Kalambay et puis ça opé les sons ya ko bongisa obongisa parce que yondo zali la tête de la famille yondo zali lokola li kondi alibota ce qui peut-être na bo zangi bo sosoli accès et zanga kio ko contrôler peut-être ndeko Penel o tiki liberté na ba réseaux sociaux lelo oyo mokile ningani à cause ya libala na yo batebele basota lelo ndeko Mike Kalambay oza modèle ebele na ba jeune côté la musique chrétienne. D'ailleurs on a profité pour une félicitation na trophée au qui parmi les meilleurs musiciens artistes musiciens chrétiens na cinquantenaire au église de Réveil et où ko célébrer na mboka Congo milieu était ko salama ya semaine passée. Merci mingi na ba pasteur nyonso bazala ki honoré na moni pasteur Sonika Futarok men et bazala ki honoré parmi ba père ya Réveil na kati ya Congo na moni ki pe susu pasteur Malachi les grands tribaux ya Peniel ya Mabondeli ba honoré ki pe li susu le défunt le couple Olangi pour un aspect il y a combat spirituel ba mema qui 50 ans église de Réveil. Je crois que na mikolo ezali ko yana ko zwana kati ya ba panel na solo na bande comme susu to réfléchir 50 ans église de Réveil ya ki na RDC et ba kisi nini pe longoli nini ba mbeba nini pe ba dekani église de Réveil memi na kati ya Congo pe développer une église de Réveil memi na kati ya Congo to kolobela yango. Mais pona lelo ezali kambuli solo ya frère José Nzita na Mike Kalambay boza bandeko
ndeko José Ndita asengi bolimbisi papa Mike yebandi na kozongisa motema ya kolimbisa ye nayebi ke bisiko za so limbisi ye mais soki poko sala on a ba réseaux sociaux na ba Twitter et kozala malamu na funga la parenthèse pona makamba ba réseaux sociaux oyo ba amouri ya Congo dialogue pe ba balingaka José Bolo atika na loba ezana mosana nzai moka loba keza ba data nanga eza ba mega nanga na ko poster loko na lingi papa yo ebite kozana ba responsabilité belé tant ozo la kisabiso fumbo zolia McDonald okoti na restaurant okangi photo poster ngo na fait na Facebook na yo yango nde mission évangélique nzamba tinda kyo nango est-ce que ngonde mission évangélique nzamba tindi yo ola kisabiso piscine ozo sukola OK holiday na famille na yo bato batala yango tant la kisi restaurant biloko zolia est-ce que so kanisi déjà combien de ba pauvres bazana église na yo o poster yango pe baza ba mina yo mais bon bazata na lipate maite bazolia ka mais lobo est-ce que tozo kanisa ka ba dégâts wana autant tozo postaka ba bien matériel na biso et ça ba data no to boité mais yeba ka etenga na benga kango ça immaturité pastorale immaturité prophétique ce que suyo bongisa parce que Yesu Masia to mona ki tentanga ba ne ko tambola parcours na mokili awa a présenter ki biso ba griffe ya roba balata ki to pri ya lipapa Yesu alata ki na tango na ye okoloba ki na moment na technologie zala ki te bien sûr mais atikala ki jamais ko vanter biloko alata ki na sepela kana mumbu dans Nzambe moko oyo à part père spirituel na ngai na landa ka na tanga ka mingi dommage à satika biso père son âme le docteur Miles Monroe mokolo mokote au mona présenta ba bien na ye kazana mituka boye aiki na mission moko ko former corps de Christ ko laksa moto objectif na ye pourquoi on s'appelle exemple wana te mais lelo basa na Nzambo peut-être ba surtout ki sina biloko ba bien matériel ba bosani ete vision na bango pe na mission Nzamba tindi eza po ba te asango malamu ba encourager ba préparer sur Masia mais bako mi ko présenter biso ba Bentley na bino ko présenter biso ba Mercedes na bino ko présenter biso ba jet privé na bino et ba biso na nini elongola nini peut changer nini na foi chrétienne ya bato to bongisana ba na Nzambe mission Nzamba peso to l'acception bozui na yo lelo yo bible lobi na biso ete to se conformer na siècle présent mais to moni mokili ekoti na kati église ba na Nzambe bazo l'acception biloko bazo lata ole ba l'acception Yesu lelo yo mingi na ba na Nzambe ta ba musicien chrétien lelo ba komi ko sala to benga ka réalité TV biloko ba Beyoncé ba salaka ba Chris Brown ba salaka ba Jay-Z ba salaka ba Justin Bieber ba salaka ba ope ba komi ko sala moi si soka zuzemi ba zu caméra ba zu yango ndenge ze mezo tambola bazo landa azo kende cuisine bazo filmer azo kende ko somba soki nini bazo filmer azo sukola bazo filmer eza biloko yo ekomi lokola bana ya Nzambe ba humbu na Nzambe ba Nzambe belele lelo yo ba komi ko copier ko se conformer na réalité à monde présent ba on peut voir ça ba réalité anniversaire à moi na akomi ko poster na kati ya télévision na kati ya ba réseaux sociaux et ba kisa nini combien de pauvres yo bazana etonga na yo soki pata na bango te biloko so la kisana ba réseaux sociaux pona ni to ko s'occuper na ba pauvre na yo pona ni pete bo la kisa biso tango ke na bandundu pourquoi pas bo kene pe na ba bandundu na bakaka ko kombe na kasumba lesa bote ya Yesu Masia bo filmer yango pe que combien des âmes na tei na moi o mobimba yango te bo postaka biso kaka biloko na bino ba bien matériel po bo sutuki na yango qui sait ba besoin on soki besoin na ba moyen moko ya molili ba pacte bo sinaki bo teki mi kongo na bino mais bozo présenter biso liboso na ba réseaux sociaux et que Nzamba pambolaka quel Nzambe et sengoni neza na mombu na Nzambe la kisi so ba uzibie matériel na yo na kata mila ba pauvre surtout na ba pays lokola Congo ba église na biso ba pauvre ba tondi ebele ozo la kisaka biso ba bien matériel na yo obungi vision mo se na Nzambe yango pesa ba dégâts ebele lelo oyo bozo mona même ata ba yembi ba se na Nzambe ebele bazo présenter ka biso biloko na bango na mokili ba bosani vision ko présenter Yesu to bongisa ezali immaturité prophétique ezali immaturité pastorale ezali immaturité doctorale ezali immaturité évangélique quel que soit ministère ozanango tant on l'accès biso ba mettre maintenant ba Nzamba pambolaka ya solo apambolaka est-ce que ça est important la qui sont na réseaux sociaux peut ba kisa nini témoignage no ko pesa foi ni no ko encourager tant on la qui sa ba biloko na ba réseaux sociaux confine on anda ko zola accès on a réseaux sociaux 100 000 pang ba réseaux sociaux ba yeba pour ba Nzamba pambolaka Nzamba pambolaka pe dans les silences ako ko pambola pe dans les silences mais est-ce que ça toujours important eza data na yo mezo baby saka vision on Nzamba bengelio pe sabiso penser à Christ
La kisa biso ndenini ozo ko encourager ko ndima bato préparer bato na enlèvement ko la kisa biso ba bien matériel na to za nango na besoin te. To za nango besoin te. Ndeko na nga Jean-Jacques Kazadi tika likambo ya José Ndita inspiré biso to mona lolenge nini papa na biso amikitisi liboso aleki na kalamba ya sengi bolimbisi un acte vraiment loué. Maintenant on a to bongisa les interpellations ba yembi yebele ba senanza mebele ba vi na bino privé et ça la paix privé to présenter batu Yesu mission nzamba pesio la kisango batu présenter batu préparer batu na ba yembo na boloyembo na yo vi na privé c'est ayo batu bana ngo besoin te banda ko tongi batu bana ngo besoin te et puis tant on la kisango bongo ba pauvre bazan église na bino moto ba kisaka kindoki yango ni ba kombezo bimage belé parce que zo la kisaka biloko sengele pas ko la kisa. Moi, si je suis yo ana télé-réalité. 01 titre en robot, au filmé ango. Toke nango wapi. Wende ze bloko ba Jay-Z ba salaka ba Beyoncé ba sana ba Rihanna ba salaka. Hein? Yo wende ba salaka. Ba Chris Brown ba salaka. Yo pour commencer lango mosena nzambe. Tete tika. Ezamala monte. La bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit. Ne fait souvent que chagrin. Et puis l'élévation ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient. Et où t'as pas dans nzambe. Et puis nzamba pambola kapoyo pambola. La kisepso ningozo tonga ba veuve, o tonga ba orphelinat. La kisepso ningozo tonga ba nani, ba école. Même Carlos de Bunde sazoka moi. Hein. Passer au sombi Bentley, au sombi limousine, ba tu faut ba yeba toke nango wapi. Botika, waneza immaturité. Soko yebite côté école. Luka montomoko, ndekomoko ataya yo ndeni ba maturité salaka. Waneza agissement moi bana mike moi ba bébé so ba pamboli donc il faut ba voisin ba yeba et lo ba sa nzambe na ba mission so bazo sala ngwana to ko baka ko beta toujours c'était nango o ko yoka o pa ko yoka te essuyer komelanga bana nzambe poto lembi ba biloko yango Facebook ya solo eza moyen moko communiquer évangile WhatsApp ya solo eza moyen moko eza te pour show off dans l'église non très bien. Yo moyembi tala batozo bato bazo consommer album na yo tala ndenge baza vie na bango eza ndenge nini parce que tant que église na yo za na au moins 80% ba pauvre baza na misala te yo zo la kisa biso biloko na onza ma pesho entre guillemets ba bien matériel pour ba kisa nini na kondima bato wana sunga bango préparer bango la kisa bango de voie à prospérité batamusa mana humilité. Mama Francine Ngembe na komi na suka Toli Katina Lisolo, la sœur Marguerite na Katina Londres, merci. Ndekoma Kalamba a préparé l'album Yasika. Kalaming te bientôt aux sur le marché. Merci na papa José Ndita. Nenga mikitisi ya sengi bolimbisi. L'album ezo sa prêté belé. Sœur Judith na Katia Congo. Kassanja Fungoli a un album ni Kalaming te zo bima déjà. Jésus Today, Yesu Lelo. Frère Nabiso Lukusa. Nangola, Yepe Lokola. Album est déjà Kalaming tes aussi là, mais promo, clip promo est bima déjà. Jésus mon secours. On balance nos extrêmement mouké. Na komi na suka. Grand merci Nabino Balinkolinga Rabiso. Ba commentaire ezali. Wa yo kimbela o to pesi na mukola lelo. Pesa ba commentaire. Pesa pe ba question to continue.